Mbote, bonjour, hello, bon dia, poninite, nabino baibola, nabiso nete nyangwanzu ni hao, nabino banso, bandeko balandi, rubrique nabiso masolo ya vie, masolo ya vie weyaka na bandako nabino, tango nyonso pona koteya, pona ko apporter en plus. Na ba foyer na biso, na ba couple na biso, poninite na vie sociale na biso, po masolo ya vie, eza masolo tozo vivre na bomoi na biso ya tango nyonso na vie quotidienne na biso yango na toyaka libosa betando bino baibolanda ka biso na nzela internet bozora biso na YouTube topesi bino nyonso bambote wana tomoni tata tambwe balai na ningwa kalala kuna na Luanda balandi monene ya rubrique na biso masolo ya vie poninite tofla kabui kukuna na France elongo na mwasi na ye tomoni couple ya papa Ogina mama Nicole kuna pe na France tomoni ningwa nanga na koko bafudisoni tomoni ningwa mvovi tomoni mama Kaba bango nyonso kuna na France balandi monene ya masolo ya vie topesi papa Justin kuna na Ngwanzu mbote yanga ndeko mwamba mwaila kuna na France tozoko bakana na masolo ya vie rubrique na biso tango nyonso tebike boze ebele balandi na biso baibokomela ka biso tolingi topesa na biano kolandela émission tokutaki kosala epai wapi tolobaki polygamie eza normal polygamie eza permis mais koyeba kaka na temps nini na circonstance nini bakoko na biso basalelaki polygamie bandeko babenginga basi mibali balobi na ngai bandimi te nga naza première bureau ndenge to bengaka bandimi te nga naza mwasi ya liboso foza ngape na vivaka na libala bombanda na botola tango mosusu bandeko libala na bango matondo mingi bandeko balandi toye poto beta masolo na biso te mais tokopesa bino kaka réponse que toza mwasi soki biso basi to lobi que soki ngai ndeko na bino mwasi na lobi que bombanda eza permis po na tangi yango batalisi ngai nini yango kibombanda nini yango polygami po na nini te ngai pe na ya epai na bino tobetelaka bino lisolo ya papa ya papa ya mama Françoise na mama Jeannette ndenge nini mama Françoise andimaki kosede libala na ye pa mama Jeannette po mama Françoise aki bambula ebele abotaka te tobetelaki bino lisolo est-ce que nisika wana eza mabe soki bakomi na ka wana eza mabe osali na mobali 15 ans bokena bopito ba remarquer que mwasi nde ozo concevoir te pona oluka mama leki mosungi poto bengaka bango mosungi aya kosunga ona libala problème eza wapi bandeko basi na yebi ke botali yango na ongle moko mais boy bakina za libala bombanda te naza mwasi ya liboso pe nazanga moko mais nazo défendre pe bandeko o bazana libala bombanda elongo mo elongo kana nzoto mobali te so mobali alale pa muninga mbanda ayena tonge pa na yo aozaka o azali donc papa Hubert Tandu olobi na ngai madame bajanga bemission yozo pesa batu conseil papa na ngai soki to tei batu te tolobaki na bino bateyaka mwana yambwa kende akota zando so sa koti zando tokoteya lisusu te ezo salema na mboka na biso ezo salema bino pena mikina poto polygamie ezaliti toka bamindele balobaka maîtresse mais maîtresse eza nini ezaka forme deuxième femme mais balingi te baofficialize yango bazomema ngo aza maîtresse nanga maza makamu nazalaka de tout le temps de tous les jours ezaka polygamie na forme bango bazomemela ngo baboyi koofficialize yango toyebisaki bino na bible bazalaki na basi boni bino bayebotangaka be boyebeki lisolo ya roi Salomo azalaki na basi boni Abraham azalaki na Sarah tanga bakisaki Agar eza polygamie te donc bo tenir biso rigueur ne sikana te bolandaka biso na masolo ya vie po bokendaka na compréhension po toza batangisi toyebi toye kobongisa lelo mama masolo ya vie amemeli bino lisolo moko susu kaka po topesela bino yango toli bandeko basi bandeko mibali tozala prudent na vie na biso quotidienne tolibino lisolo ya la belle car ndenge babengi la belle
aza label autaka mboka na province moko songolo na mboka na biso aye pa noko na bango babandaki kofanda na Kasavubu ndenge kaka ezalaka mwana mwasi aye auti mboka mesai na mwa Kinshasa bakoma pe kotinda ye na veni o label abandaki kofanda epa noko na ye ezalaki na lopango moko peni na bango bazalaki na boucherie batekaka ba vivre frais label akendaka chaque fois kosoma ba vivre frais kuna nenga kendaka mama wateka ba vivre frais asepelaka na label atungisaka label wa mosi kitoko na kopesa pa ndeko nanga ya mobile label asekaka kaka label asekaka kaka bandeko balanzi label ndinga kenda kosomba ka ba vivre frais mama watekaka wana abaka na bel na sepelaka noza mosi kitoko na kopesa pa ndeko nanga mobile ezalaka kaka lokwa maseki label akutaki na mboka bino boyebi kaka akutaki na province moko ya mboka na biso Congo démocratique label akomye asukami mama ya Kinshasa akomoko mape mwangebu lokola mwasa na chaque fois tanga mona label alobaka na label bongo bandeko balandi effectivement femme wana ye kosala que label akutana na petit frère na ye basololi pe kwa petit frère na ye abandaki na pe kosala fonction publique na biso awa mbonga mike bandeki na kozanga te ayekoki kondima kobalana na label bakepa noko ya nani ya label atona posa kobala noko ya bia mwana azaka yanga moko te bamama na ye baparent na ye bazalaka na mboka il faut natalisa bango na yebisa bango babengi mpe baparent na mboka bayebisi bango label azwi mobali boye azwi fiancé asali kose présente andimi abala label première te pour mabino ça va eza problème te tokoya Kinshasa mokolo yango soki makambo ekomi prêt bazovanda na bango na label bazovanda na bango na label libala ekomaka prêt te libala ekomi prêt bakei basalika de ezalaka bapesaki facture mobali pasi ase préparé apesi biloko nyonso ya libala bandeko balandi bazwi label akenda label na ndako mobali wana ndeka nalobaki Thomas abandaki ne kosala na fonction publique papa Thomas na mosala bomba abino lokola nde tozokende ndenge monde ezokendele il faut makambo c'est comme informatiser bino nyonso il faut bokende yekola informatique papa wana akokende koyekola informatique atia label na couture label akasalela label akeyekoli couture asalele maison de couture label akoma kotonga label pe ndenge kayebika afungwama déjà mais Kinshasa sa mona ese sukoli eminda Kinshasa epeleli ye label pe bien kaza mosa libala mais moi bato mo ba na batelier basesaki mo ba je amola yango pe simbaka yebika bato kandi bazaka na mokili amekio lelo boseki abete kota mususu na derrière yo la kisi mine et comme il était zalé la belle comme ko sope goût à bateau wana comme ko sope goût ya bateau wana mando balandine zalaka la belle afanda kana mama lopango na e bavanda kabita kana ba ma solo bat comme soupe la belle bafanda mama lopango kabita mama lopango mal bien mutu moya ko na télé soka ato bisaki o lamba $15 amona tika ba 50 mama lopango bien mwana ngai wana ko bongati ko bonga wana sa ko bonga muningai nakenda Braza munikani nakenda Braza nanga nasana mutu mo kuno na Brazzaville iso ikana memita msu foto mobile na onde akokanga mobile na yo elongi yo ko sala ambiance na ngoli mobile bando oyeba te indimisi la be tikolo babio ya solo so ya mika ka photo okomona réaction ndiko balandi la belle azui photo ya Thomas apesi photo ya Thomas pa maman wana pa mema ke na Brazzaville te maman na ke Brazzaville amemi photo ya ngani ya Thomas soki basala na monde ni na Brazzaville soki basala monde nini la belle komaki soki Thomas
na poko ne Thomas ndo yana avant lokola banaki informatique Thomas komi ko yape moi tard la bela kena kozela Thomas pour ni na informatique ça ki musika na bango te la bela kena kolandaka Thomas amona temi na kwa moso Thomas aso la kala mwana mwasi aiko kota katikati na bon oso ala mbaina ngapani bona bon akomi ko meneka mobali moko vi moko do ya salite a testé et loko na yewana ya mama lopango ce que je simba effectivement et loko mama lopango simba Thomas ko agir te ndiko balandi tale sika la belle akomaki mwasi ya ndumba la belle akomi ko zo mibali akomi ko sala ba ambiance akosaka ke na famille ta muso afondé matanga ya muninga mobo ya client na mobo client na wana ayaka mingi atonga blama mingi akufeli abengisi bake fete nzoka nyonso na la belle akenda ka fete te akenda ka matanga te la belle akoma na ye muta tourner sol bandeko balandi biso basi malédiction nozo mi wana ndako na yo mwasi ya libala mobali ya bala yo na bala yo te metango yozo kena ko bima libanda ozo mibali mususu ozo mema malédiction na ndako na yo ozo permettre mobali na évoluer okoki pe na oboma mobali tebi kene bekolo mususu so mo sa la bongo e mema pe na liwa ndiko balance ndenge bino bolobaka nous 9 jours ezalaka ya satana un jour ezalaka ya nzambe na habité par rapport à nini o mikolonie ezalaka ya nzambe Thomas uta musala olale kana cours informatique alikaka te ando ka nzoto malamu te Thomas est directement na ndako okaneza porte ndako za ngo poleleti la belle azaki na douche azo sukola mbali pena sa kotaki awaki aitanga koti na salon ke na kula maison na douche mbala mo ayoki téléphone moi sinzo azo na téléphone boni malam na obongisela oti kande ngo lobaki wana na obongisela obengi na bongisa bona bon na se raser na zo bongisa bilamba na pino lobaki ka na oya kati wana yona olata na obongisela kala mingi te na osukana na douche kasi kata na silisa pona na ya noki Thomas yoki conversation wana téléphone kati Thomas ko bandi ko mituna na kotele na douche na bete makofi na nepsa bandela ko benga o abengi nani Thomas ko mina dilemme ayebini na osalate bandi ko balandi finalement Thomas bimi na balabala atemi na balabala talaka muta ko mi pensif bakanise lekiye do atemi na balabala don azate papa moka mokola na face na bango abengi Thomas azo réagir te aya pousse un peu mena mais papa Thomas nazo benga nini ka côté l'autre bonde ni nazo benga zo répondre te vous avez un problème ou te papa problème te ngaza mokolo problème ni nous non Thomas relaté histoire où tu ko vivre ndanga où ayena ndako ne ayoki mwasi na conversation na téléphone ya solo wana abi papa ngana sani nazo mwana ke na kote la na beta yeto nde pabité oza mwana nanga lokola yo moko découvrir vérité moi sina solo na mibali mususu effectivement moi sina za netambolele malamu te mwana za papa namona kindeni akoya ko pesolo tolina yango te nzambe lokola sali au découvrir amour tika ya bima bolande botel effectivement akei wapi bandeko balandi Thomas Vitoli azongi na ndako tanga azongi na ndako mosa sela douche makina kana chambre tanga azongi na ndako c'est comme makelele ya mutauti musala chérie oye na ça va bona ya no kango tireti na kango tireti nini ozongi na télé pe ozongi ka télé avant oui pour ce qu'on a vendu était na osala ba fièvre mona kini kuroza te on a zongi tireti kango na tireti OK côté obi noko omkomso ko kutala ndako noko na bisaka uteki Cameroun tant oyako peke kutu peke kamboto ke ina présenter ka hôtel simulese ko ya ka sina présenter ka cité noko na biso esaka uteki Cameroun kala minute fala zonga mama bengi ngai na kende kuna pour no bazokini wana mama tant mwana mama utaka mboka tant mwana bali mama komina Kinshasa no bazokende aposa mais noko la baki na biso ko lava kende akoya pono comme kola yaki na ndaku ndenge zalaka Thomas koti na ndaku apesi bonjour kuti mwasi na mutu na salon
après si bonjour dans la chambre moi ça lundi mais puisque bonjour tu na s'échanger bon na zone ni tanga zone moi ça présenter ka nous on a biso azaka na Cameroun moi si asimba kanzela ko kende te akei Thomas abengi moninga ni uzapi yakana ana mutuka na dossier mo photo kende un dossier mo quoi oh papa les qui est c'est moi ça qui est filé mais Thomas azila ki moninga na ya a expliquer pe moninga na problème ngo ndeni ba kosale moninga Thomas peut expliquer atala mo sinanga ne ko surprendre ye na appel téléphonique moko azo sur na makangu bo ba pesa ni rendez-vous dotina abimi bo abido mo sino ndi na mona ko na re abimi bongo abimi bongo ake rendez-vous pour sani bandi ko balance ba woni ko ba formule bandi ko ba formule ndi kabite na simi moko autant na benga na ko ngoto to meka ko benga bazeli si pétant sur 30 à 45 minutes ba bengi allo voilà la belle boni izamnan usoy bangate nakutana ngono mkomso bena Victor bona na sakite na utima tali ko dona ne biloko yango na ngena mono to so la belle bien na reconnaître les aka ko sa téléphone webi ka nezala oza mobali no numéro mo bengi conversation iso ke bien te mobala saigne arracher téléphone ya la belle allo monsieur Zanan muto to fani nazo bake azana mobali ne ba fani mobali na iso benga so ba reconnaître tenga sa na moninga na to so reconnaître mais to so la ka ba projet mo ya na lingaki lokola tongaka on a lingaki na proposer machine boy tokto bon propriété to ça esika boya pandiko balance achaki main libre mobala la belle Thomas zoyoka okusala ni obala ba mai se sopani mai so se sopani na mabele boloton la katini na ebite faut bozela ngo kende na se et ça les malisusu et matapo ta mbule ko bete kitasumi ko kende kaka mai sopana andiko balance Thomas na muninga na ba matina mutuka ba kesikango ezaki flat hotel na monganda mo libanda ba otumba ba biloko ndeka bo montaba mongulu monini mo poisson muninga na kiti la belle ayebaki muninga mobali mais na likanisité boyena bodo tout bon a occupé te mais tango mobali akiti na mutuka siko la belle pena moniki waniza mobali na ye la belle a poids la belle azuka saki na yemba la moko ndiko balandi la belle akini mobali lingaki alanda muninga na kangi ete bakepa garçon wana papa mobali ona vanda kana ba se présenter à yo na ndongo mobali ne même si na nganda mosi na yo ana za mosi na hote azamosa ya Thomas basaina Thomas 6 ans tomba sana Thomas 6 ans bi ngana sali na ye 8 mois mais na 8 mois to sala ka nyonso elo mo la ksanga te kaza mosa libala alobaka nanga afanda ke pa noko na ye alala tolala comme tous ensemble tobimaka mingi na 8 mois to sali nyonso sauf rien bandeko balanzi moi si libala ya 6 ans na libala azape na 8 mois moko boya azoko entretenir na mobali mususu combien de mibali asi azui avazwa o wana basali ne 8 mois la belle Kimi Thomas na muninga na ye mamatina mutuka ye kozongisa Thomas apesi Thomas conseil ndenge kaka ezalaka kucha susite tokoluka solution tokobongisa Thomas pa ya betine lisona lopango te abenini pe bandeko na ye te alali na ye ebina tongo asalika makasa ki mobali Thomas ke musala la belle ndenge akimaki bongo ayate amona na talala na ndaku te na tongo wana pe la belle aye ayebiki ero Thomas ko uzate Thomas ko ke musala aye na mutuka donc à côté ici maman lopango eyindie ko pe revisi nini yango Thomas yo kamanga na mobali tinazabo na kima na ngai à côté azu oyaye amona ya ko yiko zona ndaku abimisi biloko na ye akili Thomas tango aye akoti ndaku biloko mso ezate soki bazaki na congélateur na frigo ya zumoko atikaka ma TV ami matela tikali Thomas mbetu mutalaka apamba
Bandeko balandi Thomas bimi libanda chekiti libanda mwa mobali azangi likamba ko loba loka baseka bango baluka tena kata lopango wana damoni mwana mama lopango mama azo mama zate abimaki mabimaki avoyage qui depuis ton azana braza ah bon abengi mwana lopango abani ko expliquer moi lopango wana li solo akute na la belle moi lopango mwana mama lopango ebisi papa Thomas ene biso pe loko moko moni mukolo mama la belle bano so mama na biso to mama sa no senga mama la belle photo ake no na braza ake ne kanona kisi yebi mutu moko soka pesi photo na ye akokanga yo nyonso banda ko sala yo banda ko yeba te na sepela kana ngote mais ko za mama nanga na gangela kai mais déjà comme il trouve pour mama qui na photo na braza ndiko balance to mati lumina se ko sala ni ata bolobi eto baki maïs sopani la belle a azongi pa na bango expliquer pa na bango makambo comme lié entre temps maman la belle ayebaki na nyonso la belle bande ko sala ayebaki nyonso la belle bande pa ndeko batama na sima mama na ke mama benginga mama zongi singa boy mama zongi singa boy lokola Thomas monaki siko na amoni na la belle na laki na ndako te abengi famille na ye a expliquer famille na etanga problème zango na la belle boy na boy noko ya Thomas abengi famille ya la belle tala la belle alaki na ndako te tala likamba kutenangi na ngona Thomas bakangaki na mobali mususu boy na bo to ya poto solo la to ya poto solo ponte ba fixer bango rendez-vous bakene ba sola bande ko balanzi samdenge kokaki famille ya Thomas na famille ya la belle bakutani basololi Thomas a relaté tant ba na famille la belle azaki basangi présence à la belle mais la belle azalaki te baiko solo la wana ndiko balanzi Thomas bandiko relaté nini yango ezalaki nini yango koma na ndaku soki azo solo na basi ndenge na bandeko ko trakata masolo na bango ndenge akoma iko bima mingi réseau za la ka va parents na ndenge ayako kangi na conversation wana ti balandaki na terrasse wana bakina okuta ye na mobali mbala moko noko ya la belle azui maloba mais libala on peut kufa na ngoti famille balobi mais libala kufa poani mais soko kangi da mwasi na mobali seke libala fe kufa na famille atonga biso libala ngeke kufa to lingi bozo na bino nyonso mwana biso mobali akobala lisusu boso nseso mbonga libala noko wana ndira yebaki bakosuka na bongo asa bongisaki enveloppe bapesaka mbongo na bongo facture libala $500 noko wana zongisi $500 na bon famille kutu ya la belle ba mususu ba mais ça pour mine mais noko ko zongisa mbongo libala bon habillé ngai nikolo na bango bande ko balandi to ebite moi to expliquer loko ngo mais to ko loba ngo pour moi to expliquer ngo ce que vous avez mais to ko loba pour te faire comprendre na bandeko bazaki bayanzi zo bazara soki na nini na bon so baki nsudi na bango la belle azaki na logique ya famille na bon moi sanoko bien que bafutaka bikila so epi bafutaka bikila po aba koma na noko te noko azoka bikila na motema malamu te asepelaka te tamba pesaka bikila azaka na posa ya mwasi yango noko appuyer libala ne kufa nango ya problème te ye écoute ça d'accord nango ya sepeli et puis si moi na famille comme si na bon pas pelemi na pe libala oyo ya sepela na yango te entre temps Thomas a sali 6 ans na la belle na ndaka libala la belle a botaki te tata mo sabie pe a sepela nango bango kufa nango po pas sepela nango te ninyo tata mo sa sepela nango te na libala tant ba pesaka biloko bakabolaka biloko tata mo soka zwaka mungu soka zwaka verre soka zwaka sakombi soka zwaka lutu katikata saki e banite na tongo ya dimanche après libala tata mo si abetela bala belle porte bandiko balandi talaka bouti mariage coutumier pour baba salaka mariage coutumier bolamuki na tongo boza na boye presque ka tongo na ba fatigue wana
boki koko na porte Thomas ye atata mo si problème ngana ye tala munga ba pesinga ngana ko so munga boye tina tata mo sa mwana ya ngana ye awa boluki nga solution fo na bobaxela nga mungu Thomas mono eleki mo minene akebenga mwana bonga mwasi la belle tata mo si aza kuna kinoka ya problème nini la belle parole la mukati akita mo si da problème nini tata mo si expliquer te ngai na ye awa po mungwa onazu esa mukiefu ni bobaxela nga mungu tata mo si mais pour la nini te yoki tikala ka kuna te boso na ba maman na ba tata mususu comme ça bandi no so olandi biso tia na ye mobala tuni mungu wango combien abi $5 de balandi Thomas koti na chambre azu $5 puis tamo sabi merci na ki ndikolo ya $5 tamo sabi kake loko wana na salaka yango kanga bino la belle akokia bota te na ndako wana to ebite bekolo to ebite pona intérêt nini yo tata mwasi mwana ya ndeko na yo okoboyela ye kobota pona nini asala yo famille ya mobali bayoki nyonso wana noko lokola ya balabela azongisela ebongo $500 na bongo libala basani libala esilaka te libala esili pona ndimi te eza na mobali moko te akoki kozongisa mwasi wana ya ba genre lokola la belle na ndako libala mwasi okangi na franga de lit mwasi okangi na mobali mususu mwasi yo moko Monica salaka kindumba ndiko balandi na kolika na lobaki na bio na émission uti koleka kibombandeza na bomwasi te ezalaka na kimobali tatanda koza na basi mibale basi misato mwasi chama kozala mibali balobaka soki balobaka poso ya nkoi bavandela rango na mutu moko bavandela yango bato mibale te mpona biso basi tobaki mobali azalaka mopesi mwasi azalaka moyambi inverse nango ezalaka te bato mwa bazwi mbongo na bango ya libala na famille bakumbani wana babandi kozonga bato bapanzani Thomas tikalaki na noko na bandi koya na nzeno kozopesa conseil bakomi na victoire batalaka obe la belle kuna kote bapesi bazongiseli mbongo libala kote libala ekufeli la belle azalaki te bamundi la belle atemi na mobali moko Thomas a traversé akesa la belle omoni enveloppe touti pa na bino po ebaki programme oyo touti ko boma libala noko na bino azu courage ozongisa so mbongo moi mobali batema na binini abi mwasi ozote otelemi na ye mwasi na ngai ya ndaku tosali na ye 6 ans wana la belle atemi na mobali bakangaka bango na flat wana te na restaurant wana te na terrasse wana te mais akuteni susu na moda la belle azaka soka zi oya changer akuteni susu na mobali mususu garçon na abi bon donc yesa mo sali bale garçon na kei la belle atelengani Thomas pena noko na ye bakei ndiko balandi Thomas atikali la belle pe akena ye kota kendaki ba viva na ye Thomas pe kota tikalaki telaka mwa mobali azwaki pe mwa temps ya ko vivre ye moko mais au fur et à mesure moral komoko ma tranquille Thomas pas une mwasi mususu abaline mwasi mususu baboti na mwasi mususu mwana la belle kota kenda lisola la belle pe bana te mais kande ba vivre akara na mukili lokola ezaki famille moko sa kota ba yebana kina batu gonso abete lisolo ayo ebinoka mwasi ya mwasi na roba lobaka wazaka na Cameroun azonga Kinshasa alala akabo na ndaku kake beti etumbi enoko na ya kukufa ndiko balandi Thomas ayebisi biso po Thomas par bien za près ce to bien na téléphone avant ko intervenir na émission lobi ko les frappe nzambe ni mutabeta kiye ya mwana kaka na betela kiye akufi Nathalie ndeko na la belle na mituni eza pe nini so zonga lisola Ginette azaki na famille pauvre anyokwa maki
aye kozwa mobali atie na standing ya vie mais ake kondima conseil ya bato bapesi ekisi atie na mobali ne Paul lelo awa toza na label apesi photo ya mobali mama lopango amemango epanganga auti na mboka na province bongo lingala kutu tamusu ya kotenga aya bongi na Kinshasa Thomas lobi mwasi ndeko na ngamo ya mwasi aponelinga lokwa auti na mboka asane ba genre ba fie Kinshasa te akozala malamu to zoye nzoka nde na ya uti mboka na eko kutana na bato Kinshasa bache makanisi na ebite na kini ukuma komona ka mwana fille petite fille wana akotambola na mutuka akozwa raf 4 wapi akozwa ketch wapi seka na kisi mutu wana ekomaka bongo ya solo to ya lokuta point d'interrogation mais la belle akosami na mama lopango akosami te po ye mwa komema pe na sentiment wana donc mama lopango ayikaka to mama lopango atie mwa pilipili eleki yele kwa azali pe déjà na ba pilipili na ye mama lopango atie mwa pilipili eleki ba memani poso komema koyoka goût ya mbongo bato badaya kotonga bilamba asenge 15 euros bapese 30 bapese 25 bapese 50 ebandako meme na goût anda komaki na ye pata mama lopango intervenaki te ye moko pa komeli na goût siko tango bapesi ye likanisi soki toke na photo na ye tokovoile siko nde misu betise nyonso kosala ya oyeba te kote la belle aye kosuka libala na ye kokufa Thomas atikali après quelques années Thomas bali na ye aboti ndeko balandi nini ezolanda Thomas vandika mokolo mosusu boye téléphone est sonné à talent numéro international oh susu nani ayambi allô bonjour eza nani pato mobosani nga abosani yo nani onga la belle Thomas kiti na téléphone atali susu bien la belle wapi pato moko sala boete la belle ka moko la belle mwasi na te la belle ngaza asuna mwasi comme la belle te naza na mwasi na ngai asabota naza na mwana mwasi na ngai tozo la deuxième mwana pour mwasi na naza na ze ote pato manga la belle kote na kenda ozala na wapi na koma na Londres vina ngezo simba te mwana te libala te nazo telenga na kana bomo na ebite ni nasa Thomas a eu réponse à repérer la belle à Cathy téléphone. Thomas tant azongi na ndaka bete lingo signé li solo. Pour moi c'est abete la pe moi c'est li solo makambango. Et puis si moi c'est na itela mutu bo beni ngai. Moi ça c'est qui comment ça ça ne papa ka yo bongo yo babo boyana akenda na ndenge mini boboyana la kina ebite. Azusu numéro na wapi pa benga yo. Yo ndi mutoko yeba ndeka biso ata base koti moi jalousie oyeba ka ndenge nini ya kosala Thomas pa bengi muninga na FCA na mbi appel à la belle akenda Londres azo benga ngai ye kuna viezo ezo simba te azo mobali te kobota te lobi nango le lendemain nango la belle abengi lisusu Thomas yebiso nozo bengela nga nini yo pona vi na yo nga na pona vi na nga tosi toboyana ese sila kobenga nga pona sande sini nyo sana Londres nga naza awa no sande sini onde ko balandi Thomas bengi biso tika to sekata Thomas lobi na sala na la belle nini na minute yo la belle so ko la biso émission Thomas abi ko benga ke souté tika avant na tranquille abuki simina ya musala numéro na ye wana pour yo ozo déranger na bapel bande ko balandi émission na biso mokona lelo tolini toko pesa na bande ko basi ndenge to bangana bino tango nyonso bobenga biso na plus 243 97 90 13
275 plus 243 97 90 13 275 toyebite totikeli yango bino tolini bokopesa la belle Thomas Salanini soki alanga nzembo moko pa yemba soko moni muto akenda akomi kozonga seka bosana elo la belle abosana elo ni pas Thomas oyo akomi kozonga azalaka na libala simbi te aza mwasa malédiction mwasa sali kindumba na libala aza mwasa malédiction Thomas akolenga ye po alibiaza na Londres akozongela ye mais Thomas yebisi biso asakoma na vie na mususu abala mwasi mususu azozela deuxième enfant na ye donc aza na tina ya la belle te ya mwana bino bayibo kolanda biso ntango nyonso tozoba na bino masolo na bino tozala yango posa mpe na bino bayibo si bopesaki biso masolo eza kaka nanu na kati ya palmarès tokobeta yango bosala motema ya kokita toza na masolo ebele na kati ya carnet na biso mokolo ya lisolo na ye mpe kokoka abandi mpona mokoma ya lelo mpona lisolo na biso ya lelo ya Thomas na la belle yo ndeko mwasi yo ndeko mobali po ekomela yo te landa lisolo oyo po lobi otambusa vie na yo nyoka te motambusa ngo na droiture tosuki boye mpona mokona lelo tokutani na lisolo mosusu mpona mbala ya nsima ciao.